Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Kabamba. Je voulais simplement te dire quelque chose. Au moni vinayo, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Au moni vinayo, Ozana makambu et belé oyo, il faut résoudre la vinayo. Au moni famille nayo, il y a tellement de problèmes, oyezo luka solution. Au moni na vie nayo, soki o telemite muta o telemelo asate. Na kata famille nayo, il y a tellement de problèmes, oyo il faut telema pour solution ezwama. Mais ce qui me donne, ce qui me fait peur, yo ça n'a pas de problème de solution pour tous les battre pour à la droite, à la gauche. Mais pourquoi on l'a vie à battre? Yo ça n'a pas de problème. Pour nous la solution à problème, non mais yo vit dans mon macaque pour la vie à battre. Est-ce qu'on peut maintenant la vie à battre? N'est-ce pas vite là, ok là macaque pour la vie à battre. Au moins les moutons yo bakake oh abeta na kara babeta ko kara te to tsaka ne yo kate ko kata bi loba loba na ba to babanga no te ba tsaka ne yo kate o yo kata sonite yo moi si mobimba songi yo moi si mobimba o lingo lande la vie ya moi si na mobali ne yo kati soki aboya ni na mobali no soyo o de ça ba si musu songi ta songi za kindoki c'est que facilement za ndoki. Yo vi ya mwa mobali o lukate o liande ke ni melandeni yo mwa mobali mobimba biloba loba o ne sa pa ni ba musu biloba loba basi kutu bien ta eloko na lingi na yebisa yo ozana ba problème ezo luka solution tika kolanda ba vie ya batu luka na vie na yo na no kongate mo la ndaka ba vie ya batu o mutu ala na binga kete o bona ne biso ke so yo lingete ya linga kayo on a séparé, so séparé na ngate no séparé. So ndimi ngate no ndivote. Tika biloba loba na vie na yo, biloba loba mabe. C'est concentrer la vie na yo. Oza na droit ya koresi. O koresi te parce que landaka la vie ya batu. O kabola di bala batu à cause de songi. Est-ce que kamboko sala moi ça les a réel? Est-ce que kamboko sala mobala les a réel? Neni yo mobala momuluka basi kako bala intérêt. C'est moi ça la mbongo na nzoki okota libala mkolo mbongo esi lo kimie. Ah mibala bweno na monate. Mibala bweno na monate na vie na yo je parle comme un prophète. Na oye bisa songi ezongi so sima. Songi ko dimne yo. Songi esi so valeur. Tala c'est concentrer la vie na yo bima la vie à batu. Tika vie à batu. C'est votre humble serviteur 081 375 27 94 081 375 27 94 qui paye yo. Tika non batu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voulais juste dire que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oya arrosa kaye pe ba arrosa kaye. Oya pambola kaye pe ba pambola kaye. Oya linga kaye pe ba linga kaye. Oya boya kaye pe ba boya kaye. Oyebi mokili otoza, mon frère, ma soeur, mokili otoza za mokili ya changement. Eza mokili oyo lelo kukozala mutu mususu lobo komi mususu na vie na yo yoka s'il te plaît boyo kanga considérer mutu na vie hein yo pe ba considérer yo ti ozo manipuler basi ya bandeko no mibali semeki oye bien lekela ngai omona mutu aza protocole aza texte 16 aza prophétesse aza ona priaka mais anyokolaka basi ya bandeko ne mibali tiolinga basemeki no te basala yo nini. Non, je demande ma soeur tiolinga ka basi ya bandeko no mibali te za po anini oyoka ka jalousie po bango babala yo balate so pe yo balandeni yo ndako pa libala no me yo konda o konzwa ndako ya ndeko no mobali elekelanga na vie ezala ba mama mususu aboti mwana tala ba mama ndenge oboti mwana mobali soki mwana yo mobali abali seke mwasi ya mwana akomi mwana yo il faut linga ye ndenge ni yo mabo kilo komisi mwasi ya mwana yo enemi na ye okomisa mwasi ya mwana lokola mbanda olongwe pa na yo po yo vanda na ndako na kamwa kape olongwe pa na yo po yo vanda na ndako ya mwana mobali pandaka azala mwasi na ye Moeba évoluer parce que yo maman bokilo sawana. Mon frère, aucun ti ko inviter maman na katanda kuneza protection.
Ndeni yo zo accepter protéger maman na yo, mais on livre moi si na on a bana na yo. Le loba no bana via malonga te cause maman na yo. Loba no bana via malonga te cause famille na yo. Ndeko moi s'il te plaît, considérez basi o bandeko na mibali babali. Ndenge pe moi si o ye libala, oza na droit banga mabu kilo parce que azam banda na yo te, azam maman mobali na yo. Mon frère, obala moi si mais obala famille à moi si te. C'est famille à moi c'est linga kayo linga bango bandimi on dima bon. C'est famille à moi c'est balukano makamu séparé kabo na bango, tsa bango musika. Lobala bango ke na bala moi na bino na bala binote. Bon na droit diriger ngate. Il faut pas ya mutu mususa diriger on a vie. Mais na ligi na loba, bon considérer pe ba obabala. Yo moi c'est aboti na yo. Moi si azoyo na pasi, oboti na yebana, mais comment qu'on ridiculise moi si. Oui moi si nous soit boté il faut considérer. Moi si alingi yo papa il faut lingaye. Mobali alingi yo mama lingaye. Ko sala mobali ala mabete po na famille na yo. Ndeni yo moi si mobimba famille ne konja ko po manipuler mobali. Est-ce qu'on qui peut changer tant que ça chrétien, qu'on ça chrétien? Et si comme ça, écoutez, Yokangai, pendant que je compte en direct, les lona yé pour la bâtonnière sur basa malade. Lelo na ye na direct ya lelo pour na batunyo soba maladi na direct ya lelo na ye pour na basio ba bota kate na direct ya lelo na ye pour na yo oba loba ki obala kate na direct ya lelo na ye pour na yo baba ke vi na yo esuka ngai na sako annoncer et tant que voyant écoutez-moi la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe vide, mais nzamba pesimo kiliforme, lelo na yeko sakola, lelo na zo sakola, dibala na zo forme, vina yezo zo forme, santé na yezo zo forme, oh non dai! Oh boulela, 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 zambela biswale ki, oh zambela guyale ki apango boulela, Zambela biso aleki, iya boulela, boulela, Zambela biso aleki ya bango. Zambe na yo aleki ba ebandoki. Zambe no aleki bo konza molili. Zambe na yo aleki. Yebisa misusu, prophète ça déjà en ligne. Yebisa basusu voyage ça déjà en ligne. Lelo na yeko sakola. Bakoti sa stabilité la vie na yo. Obota baka pomo na pasité. Obota baka sakana yo te. Obota baka kufaliwa bandokite. My God, lelo. Na lingi na sambe la pona batunyo so baza ba problème. Na lingi na lela liboso batunyo so baza ba problème. Yokanga. Yokana ebisa yo. Oyebi Bible ko sakate. Bible sa maloba nzambe. Ngai na okiko kosa menzamba kosa kate. Oyebi ya, eza na histoire moko na Bible. Ya mwasi ya perte du sang. La Bible dit la femme de perte du sang. Oya bela ka malade makila pendant 12 ans. Na kata maladi na ye fanye rejeta kaye. Baninga bakima kaye. Minganga balemba kaye. Même ici ba associé ba rejeta kaye. Mutako ki kolinga vina yo lokola yo moko azate. Mutako ki kondima yo lokola yo moko azate. Mokile pesa ka lelo lobe balu keri batu. Mokile linga kabola mwa motote. Mokile linga kentere abatute. Mokile babete la koma boko tawa omo na bonne santé. Depuis ozalaka na mbongo si lokoma mutu bakoma otonga. Bakoma ko critiquer. Bakoma ko finga. Mais oh my God. Moi, s'il y a perte du sang, moi, s'il y a perte du sang, pendant 12 ans, Akima Kakoma Kovan dans la Zamba, Azalaka rejeté, Baboya Kaye, parce que ceux qui ont vendu les sika, ceux qui ont télémi, yo vanda, aux huiles malades. Mais Moukoloma comme moi, la moi, c'est un alobi,
abukolo moko mwana mwasi ana na kati ya zamba akoma isole tande libala anekufa yo tande babomeli yo bana tala ndenge ozwi problème ya mikanda tala bato yo bengisa na poto nde babalukela yo tala mobali ana sundoli akio bala mwasi mosusu tala ndenge ndoki wana ya mwasi wana akotisi trouble na libala na yo tala ndenge vi na yo yo tala ndenge balakeli yo mabe balobaki ekosimba te balobaki ekobonga te lelo my god loba na ngai lelo loba na nsima na ngai lelo nzambe ya Jeremi nzambe ya voya nzambe ya justice azotelema azokata likambo na nga na obima na kati ya kunda na obima na kati ya cimetière na obima na malita. Écoutez, mwasi a perte du sang pendant non bolandangai mwasi a perte du sang pendant 12 ans. Oyo mokile rejeta oyo mokile bwaka oyo mokile mona pamba mais mokolo moko ekosimbaka vêtement ya Yesu. Yesu alobi qui m'a touché ba disciple na foule babi au Seigneur okoloba qui m'a touché na ebele ya bato boy habité alobi tie fonction ebimi kati na ngai ça montre que quelqu'un m'a touché. Fonction ebimi kati na ngai que quelqu'un m'a touché. Moi si ana bandai kobanga aya kwei na makola Yesu abi Seigneur c'était moi. Yesu abi femme ta foi t'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur écoute-moi. Foi na yo ekoki ko mema miracle na vie na yo. Si tu as la foi okoki ko bando mona liwa ya banguna na lokola mai. Si tu as la foi okomona échec ya banguna na yo. Si tu as la foi okosili sa force ya banguna na yo. Si tu as la foi oya otimo lo libula kokota oya luka malheur na yo kosongela ye oya omemona échec kosongela ye na ligito sambela na yo na ebite problème ni nozalango na ebite difficulté ni nozalango komelanga sujet na yo pendant quelques minutes au molibo na nzambe pesinga recommandation na kota na live. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que bien aimé tu as la foi? Jérémie na 2013 batunios baba qui na okufa. Quand mon qui est empoisonné kangai. Tant ba poisonna nga ba batunios baba qui na okufa. Nazaka no secours mon côté. Mais na yako ebisa yo au secours de l'homme n'est que vanité. Au secours de l'homme n'est que vanité. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Ne seront jamais confondus. Nga ba empoisonna kanga. Matoi nange banda kobima ba pi. Na sala pi. Mais mukolomoko nazwa kankoshi ya ibota na Yuda. Nazwa ka Seigneur Jésus. Na commissaire lokola Dieu guérisseur. Na commissaire lokola papa. Na commissaire lokola mokeli nanga. Aujourd'hui je suis guéri. Dans la famille na bino basi kitoko. Dans la famille na yo basi kitoko me boba la kate. Et sa puissance à Jacqueline. Lelo na lingi pendant quelques minutes, tu détruis ma force à Jacqueline. Jacqueline c'est quoi? Esprit à Jacqueline il faut qu'il y ait dans ma famille. Au moins na basi kitoko me bango tout basala akaba divorce. Jacqueline il faut qu'il y ait dans ma famille. Au moins no bota bana me yona bana bokoma no kwa nya una puku. Qu'il y ait dans la famille, au bangali kamumala mu mesukelo mabe. Jacqueline iso qui est la famille au commande mobali au boboni na epasi asundole akyondi mabala mwasi mususu. Jacqueline iso qui est la vie na yo au kobanda maladi ade mona na kate. Jacqueline iso qui côté la carte famille yo na mobali bo koma kwa nya una puku. Peut-être ozo vivre un esprit moko yo ebitina te. Peut-être au côté la carte alliance yo ebitina te. Peut-être aux alliances dans l'anzela mobali moko bimalaye. Peut-être aux malédiction l'anzela moiso bimalaye. Peut-être la voisin na libota na bino. Mais les autres ont quoi sa alliance wana. La Bible dit c'est lui qui est en Christ est devenir un nouveau créature. Comme moi yeso yon dimela eleki bikeko. Comme moi yeso ndimela eleki ba marabout. Comme moi yeso ndimela eleki ba magicien. Comme moi yeso ndimela eleki ba doki. Gaga na simarangai Jésus. Kaka nenyo gangi comme moi yeso.
ndenge okangi kombo Yesu bisika nyonso bozolanda partout dans le monde kaka ndenge okangi kombo Yesu maladie anesila stérilité sila pauvreté sila échec sila malchance sila malédiction sila oye beba eponga oye lalela muka oye kufa c'est quoi. Mais bien aimé, il ne faut pas blaguer dans la vie. Nangi to sambela. Nalingi o se révolter. Kosa l'assemblée te vino zo simbate. Moi si kitoko loko la yo, tala moi si kitoko loko la yo. Mais au vent d'un journée makolu kaka mibali à Facebook. Ta moi si kitoko loko la yo, o kanga ba photo, o taba ba benga ngoni o ba fier wana ba salaka. Mais ozo ba ke vino zo simbate. Oza na poto, mais lokwa mutaza na Kinshasa. Oza na poto ozanga ndako. Oza na poto sa mukando na poto la nanzala. Oza na poto bota kabana ba kizengi. Oza na poto ba bwakela malade ba kesike utate. Yo na poto lota bandoto zo se retrouver na Kinshasa. Yo mutabomo ibandoto no nyoso bato ba kufwa. Okaiti viozo traverser sa malamu. Soko se lever na vie na ote mutako se lever azate. Soko se lever te proche à proche. Soko se lever te mouton se lever à zate. Il faut se lever dans la vie. Viva sakana nangote. Tangu yozola les ala ba la muka. Tangu yozola les ala ba zo sepela. Tangu koyeza ba telema. O telema la butwa lelo. O telema la butwa lelo. Jacqueline nyakanga vina yo. Kosa l'assemblée te. Tala penza vi aux autres affections. On a te qu'il y a rien de bon. Est-ce que vu aux autres affections, on a dit qu'il n'y a rien de bon? Au monde habité, nazalite, osate, nanozuite, fozwa. Jérémie Kabamba, kana mboka tozali, na kutani na ba président kana mboko.